Au moins c'est le SB Bambana. Les Zuma. C'est là. SB Bambana. SB exact SB Bambana. SB Koufa. Eh, Sili émission Ezamabe, il y a tout banda qui émission na biso bientôt mo bébé ça mon cabo. SB et Koufa. Mon église ou en tout cas la famille bota ko pesa confiance na pièce ou à cité zo bano parce que awande ngalo baka na bela production et sika oyo soko za moto peut-être au raté éducation voilà pour yo zo na kata bela production à travers ba film ou les capable teaser ça somme parce que nini il y a maintenant 18 heures du temps il y a Pamba 27 cas déjà même pas un jour voilà les films était mais ça teaser bande annonce voilà. Alexis Gomez pesanga ici pesanga ici pechanga bien gangeli ici pechanga là parce que comment veut dire rotika Gomez afinga na ndeko na aussi là Zuma a gangeli ici pechanga na téléphone oyebi Zuma soki aza ndoki te ye moto aza mokonzi ya bandoki te aza assistant ya privé ya ye tana babi ndoki eza ya bandoki wana ye moko les vrais diables assistant privé na c'est Zuma ya po lobi bongo Zuma gangela ixi pechanga eza za makasi wana ogangela ixi pechanga mobutu agangela te ya tu vois, le monde il a que bon matin. C'est ça. En tout cas, on sait que la famille Bota, Soki Bolinga, Madame Belleville Kandi, mon église, au premier épisode, tout ça là est fort. Tout ça là est fort, dans le baron bien, Madame Belleville Kandi, Abobela, papa, tu vas sortir la maladie. Oh, il n'est non, il n'est là. Donc, Batou. Total à Yango, et comme maintenant 230, 200, 250, 240, premier épisode. Pour tout le monde, et que ça l'a bien, et que ça peut, Madame Belleville sous sentiment pour aller à continuer à combattre. Côté c'est ça, par rapport il y a ma camonais où tu le validé sur Babilo moi bongo. Alors bah qui peut moi na mon vidéo na salaki. Babi il paraît que Yagabi a suspendu dans ses sacs. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux pour Yagabi? Ou tout ça dans la vidéo, normalement, si il va suspendre Yagabi, c'est déshabillé. Yagabi a un faux pas suspendre. Écoute, il est depuis Kala. Au moins, il est bien au Babosala. Oh, c'est ça qui nous sert. Il se trouve dans ma bombe. Il va suspendre Yagabi. Parce qu'il y a un moto, il y a un moto, il y a un soto. Ozo senti et si la peine la félicitation la famille Bota bazaka makasi donc bazaka prêt tant Madame Belleville kana landi biloko bazaka prêt ko pesa mbongo pour balia c'est ça normalement sentiment na ba fanatique tant muto osela bino lokama la mobino pa en tout bo sala capé il y a bien en tout cas félicitation na ba famille Bota bo continuer pendant ko pesa confiance au bino bo pesa toujours na Madame Belleville bo pesa e kaka po et Moussala P et Mata et Kobalisou. Pour mon IP de la star, à Bunga déjà, Bunga moi par rapport à une prison, vous a boyé. Côté ici, du sous-souana, on va dire que il y a un Bakou concert. En tout cas, on dit Madame Belleville. Et quand vous savez tout Madame Belleville, il y a beaucoup de benga, beaucoup de kotisa batu oyo. Moto bon na bien scène été. Madame Belleville a beaucoup de kotisa na scène. C'est ça. A participer sentiment. C'est ça, oui. Aux hommes on va passer sur des milliers sur on passer des milliers. Il a joué déjà ma bilon. A joué déjà l'homme sous mais au moment na oyo a pour s'exprimer talent. Donc en tout cas félicitations à Madame Belleville. Ezo Mikebi. Là na kamorati lelo babaku ko mususu bazo soutenir Zuma. Azam do soutenir. Ya na mobali. Bo dinga ngoma kasi pourquoi? Yebena, on est sur lelo. Batu babanda
kosala ke film mams ekoti na 10h ya sala émission na 10h muta Belvi Kandi Poutine de l'écriture deuxième Belinda Kandi troisième allez quatrième décision bayo ya Ochesko mutu ozo boza mabe ya na to booster batu ya te on va trois premiers ezaka ba kombo na MTZ non wana mabe non wana mabe to booster batu fe ba mata c'est des abonnés na bango na chaîne ya Zuma te muta PC conseil wana te ko lo azate parce que Zuma yemo no danda za mwa linga mamste ya tika Zuma linga mamste aba kuku de tika buya parmi la linga shit ya mamsi si la bisalu Zuma za na kati te partout les gars s'il vous plaît non pourquoi le bibongo mais bon kasi tangu na lobaka bazobozi chef a bazobozi eza Zuma Soki premier épisode il y a oyeute koleka to sala qui peut-être autant oyo to sala plus tika tout la ngombango premier épisode il y a femme duplicité ezali tilelo premier épisode nango eza na 162K 162 000 vues voilà en tout cas na osenga na bango na mon église to komata na ba 200 ata 250 ko finga abane ko démarrer ya na biso mwasi sila abiya zwata na ya obenga te abenga na téléphone agangela ya loba comment fait-il na selo promotion mais yuzo finga ya na osila abia moni ayoki na téléphone mutu mo si choter mutu si choter nani ezalaki nani ya na biso mubutu Irsil Peshanga abina Gomez pesanga Irsil Peshanga mais habitant la zone wana Zuma ndezo babongo AFC Gomez pesanga ici peshanga bien gangeli ici peshanga la bisi comment veut dire rotika Gomez afinga na ndeko na osila Zuma gangeli ici peshanga na téléphone oyebi Zuma Voilà, entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur votre émission. Vous avez droit de savoir, à travers moi, votre humble serviteur. Le petit-fils d'un bon maître, l'élève des casses l'artiste, je suis Exode Mikebi. Toye lisusu lelo oyo pona kobimisa ba vérité nyonso oyo eza caché parce que topé sa vérité forme. Je suis Exode Mikebi. Je suis passé sur ce plateau. Je suis avec Abakouk Conscient. Mikolo Ndenayebo Mesanabiso parce que Tosa Moussala Yalobiaza Abakouk Conscient. Azali vraiment wana pona kote leme la banti Valère Nyoso Vazara Pemen Yamams. Yango wana ye Azo Sala Moussala. Je profite pour dire un grand bonjour et big dédicace à celui qu'on appelle Esta Morena. La parisienne de l'X, la maman, elle a dit Mikebi, ma petite sœur chérie, elle a dit Mikebi, en tout cas, Bambo Tebele et pas Inayo, elle a dit Mikebi, maman, Naberil Kezia, Lou Sala, et pourquoi pas dire un grand merci à Papa Blondie, Lusala Umba, Mobaliangania, petite sœur Nangai, Eladine Mikebi. Sarah Mamengi, Moso ya Mwindu, Moso ya Mwindu Angolo, Moso ya Boya Choko, Moso ya Vimba, Ella, 1m60, et dans la Kanama Kolonaye, Sarah Mamengi, Linda Kenzo, la belle en Schengen, Linda Kenzo en direct de Soudaf, vraiment, Bambote Nayo, Yango Wana, famille Mobimba, Yangai, Bambote Belé et pas Inabino. Comme je disais, je suis pas seul sur ce plateau, je suis avec Abakouk Conscient, Nini Kobima Lelo. Nani Osama B. Abakouk Conscient. Bonjour et bienvenue. Voilà, bonjour Exode Mikebi, Bambote vraiment, Bambote na abonné fidèle, il y a Haute Basket Télévision. Voilà. Na PC sur son moté na
baku conscient nyonso na pesi mbote na bana famille bota mbote na mam Cécile Abisalo mbote na madame Belleville Kandi na pesi mbote na Louise Yembete balobi connexion Brésil kine balobi mwaso ayebi makambu ayebi pena Brésil de 4 quoi ya Brésil pena yebi Brésil pesi langa pe mbote na Nora mwana mukonzi la nièce de maman chérie, maman tenons vraiment trop depuis Paris. Moi soyo abenda kapenda, soki ya l'équipe pèse mi bali bazali. Faut vous sentir pena qui était moi na moi si pena à l'équipe nora moi na mokonzi. Mambo te pena artiste yaba. Mbote na Princile ya mawete. Voilà. Merci. Voilà, merci beaucoup. Toujours continuer vraiment à beaucoup conscient. Naebi qui aux alliés déjà au tala qui filme il y a Madame Belleville. Tout le monde filme Sika Ekoti mon église aux hommes parce que lobby total qui déjà ils acquis présentation d'acteurs lelo oyo naza si batia qui teaser lobby p et lelo ba déjà premier épisode mon église, tout le monde affiche, tout le monde pas mal de personnes. Tout le monde Papa Serge Mouembo, tout le monde Pasteur Denis Lessi, tout le monde Madame Belleville Moko Pazali. En tout cas, tout le monde va te bêler. Tout le monde peut sous présence. Il y a Dola Star. Il y a Dola Star. Tout le monde est présence. Il y a Nabisonani, il y a moi si Nabosani Kombo. Donc tout le monde vraiment va te bêler. Madame Belleville à côté ici dessous Souana. En tout cas, Madame Belleville et comme ça rabatouté. Madame Belleville, il y a quoi benga, quoi koti sabatu oyo. Moto bon na na scène été. Madame Belleville a quoi koti ça na scène. C'est ça. A participer sentiment. C'est ça, oui oui. Ozo on va passer un Denis Lessi, so on y passer Denis Lessi. A joué déjà Babylon. A joué déjà l'homme sous mais au moment na oyo a quoi s'exprimer talent. Donc en tout cas félicitations à Madame Belleville, mon église ou en tout cas ba la famille bota ko paix sa confiance na pièce ou asi kezo bano parce que awa ne ngalo baka na bela production et c'est ka oyo soko za moto peut-être au raté éducation voilà pour oyo on a quand bela production à travers ba film et les capable pour teaser ça soit moi parce que nini il y a maintenant 18 heures du temps il y a Pamba 27 cas déjà même pas un jour voilà les films mais ça teaser bande annonce voilà on se sentit et c'est la peine à l'obana na félicitation bana famille bota bazaka makasi donc bazaka prêt tant madame Belleville kana lambi biloko bazaka prêt ko pesa mbongo pour balia c'est ça normalement ça sentiment na ba fanatique tant muto sele bino lo malamu bino pas en retour bo sala capé il y a bien en tout cas félicitations na bana famille bota bo continuer pendant ko pesa confiance au bino bo pesa toujours na madame Belleville bo pesa e kaka po était musala pe emata ekoba lisu pour moni pe Dola Star abunga déjà bunga moi mingi par rapport à ndenga qui prison mo ina boye o mona so totali pe ndeko na so Dola Star ozo mona abunga pe déjà mais lelo pe madame Belleville azongi sie na kati wana ozo mona donc Dola Star azongi pa ko ya pa ko azo a jouer pe na jouer pe na nini oh donc et ils ont ça là vraiment bien et puis to vivre sous talent sous il y a Dola Star à travers film oyo en tout cas film oyo il faut consommer en makasi OK soki premier épisode il y a oyo te koleka to sala qui peut-être autant oyo to sala plus tika total ngombango premier épisode il y a femme duplicité ezali ti lelo premier épisode nango ezana 162K 162 000 vues voilà en tout cas na osenga bango na mon église to ko matana ba 200 ata 250 OK tu vois mon élaxera que bon mata c'est ça en tout cas na osenga na famille bota soki bolinga ka madame Belleville Kandi mon église oyo premier épisode tout ça là effort ba tout so tout ça l'effort te ngai na lo bango bien madame Belleville Kandi abobelanga papa te papa so ko fa la maladie inelela ni ozo mona donc Batu
total à yango et comme maintenant ba 230 200 250 240 premier épisode pour mona et que ça la bien et que ça paie madame Belleville sous sentiment pour aller à continuer parce que ça s'annonce parce que évidemment madame Belleville kandi il est pour on comment en tout cas on les a la mobilité c'est ça madame Belleville kandi les a moi tous à l'homme qui n'a temps faut déjeuner dans moi 16 15 au damé ndenge ba madame Belleville kandi comme il a donc ko komeza bilei na ye pesa biso mo bilei ya mokolo na mokolo parce que madame Belleville kandi ça déjà bilei na dia kana déjà bon en tout cas déjà tout continuer tout consommer vraiment mon église parce que naza sûr et certain que makamba bien ils en la quartier voilà parce que na forme duplicité teaser nango ça fait 2 semaines ils en a 27K teaser mais na nini na mon église teaser ya pamba ils ont déjà na 26K voilà même pas un jour mais 26 yango en tout cas vraiment maboko to beta na ba maboko ouais OK faut soutenir oui omoni pourquoi ce qui monte mwana a réussi dans la classe faut donner les félicitations parce que a fourni effort bah effort c'est ça parlons moi bani madame Belleville a fourni effort madame Belleville quand a fourni effort bana famille bota pe a fourni effort c'est ça c'est ça madame Belleville kandi na bana famille bota il faut ko bete na bango maboko parce que keba bata poto bango kuna masabi bana na connexion et bon bata kisasa a bana famille bota wa kisasa Batala rapé. Oh mais Belleville c'est fanatique. Belleville a un fanatique partout dans le monde. Ozomona. C'est ça. Donc tango bato batala ezaka bata potote. Na bata kisasa ba fanatique ba famille bata kisasa batala kay bazali. Bata Angola bazali. Bango kutukuna na yebine ba volonté mais kisasa parce que biso megeza pasi. Donc bana kisasa ba bina zu pena mega na zu temps abandi ko tala pena un film ya madame Belleville kandi. Donc il faut qu'on félicite bango même bata poto on a payé faut qu'on félicite bata baba la famille bota poto pay ouais Europe parce que à terre Amérique il y a Asie et Océanie partout faut féliciter la famille bota wana parce que à ta dans la connexion nda mais à roque pe musala pe yebi musala mama qui n'a pas fatigue à ça peut pas fatigue à déjà fatigué mais à songi à 8 ans il y a côté la film donc il faut qu'on félicite la famille bota nyonso baza na monde mobimba à terre poto na surtout pe apoto na féliciter rabino parce que au occupé musala au lembi mais tant au yé aux 8 ans écouter la film faut qu'on consomme un film et ça le rappelle bien en tout cas ba félicitations na bino vraiment bon continuer toujours pour soutenir madame Belleville kandi au moins so besoin soutenir yé to ko mata et comme madame Belleville a ko mata makasi parce que le théâtre congolais madame Belleville kandi azomona azozalaka lokwa ye moko mutu azo défendre tête congolais ozomona ko sala effort possibilité ya mobali ye moko exone mikebi donc ko sala effort ko pousser batu nyonso ba mata biso ça besoin pousser nyonso ba mata parce que le madame Belleville kandi aza ye moko azana mutu mota so donc o azake ma oyo so reste suzani nini susu madame Belleville kandi te Belleville kandi Poutine de l'écriture deuxième. Belinda. Troisième. Allez, quatrième décision. Bayo ya. Ochesko mutu. Ozo mweza mabe. Donc il va te booster batu. Ya te. On va 3 premiers ezaka ba kombo na MTZ. Non, wana mabe, wana mabe. Non. Wana mabe. Donc booster batu fait pas mata. Tant on commis film na ba tali pena mabe pena ke te mutu pena à travers kitoko. Faut te booster batu ba mata, faut te tika ba peu de distraction. To booster. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, on est là qui vraiment promotion. Il y a film ezali na bella production mon église tozo mona directement teaser réseau banda tozo mona pasteur Serge Mwemboazo te ya moniser alati mabe directement comme ko tala yema misu nani aza mabe pasteur Denis Lesi pour bango le soza église moko pasteur Denis Lesi mutaza mabe pasteur Serge Mwembo mutaza mabe nyoso wana na premier épisode déjà kotaki na 16h bo mona yango et koyinda et kozala ndenge nini. Voilà, merci beaucoup. Toujours continuer comme ça la bino émission. Il y a lelo abaku conscient. Biso tola la ratola muka karabo makambo ekweli biso na internet sawa. Comment on a zooma kovanda na TV. Premièrement d'abord, tout ça non moi analyse mukie. Zooma lobby
tangu ye babana kosalela ye ba mauvais campagne po alongwa Abakouk. Izalaka na membre mususu ya famille Libota o bazalaki ko intoxiqué po balongola ye pemeni ya Mams. Est-ce que Zuma c'est vrai famille Libota pe bataille la kaye boy azalaka pemeni te ba poussa kaye musika Abakouk conscient olobi nini par rapport à wana? Na segi non mais ça faux. O c'est qui? Oui. Nani nsusu? Zuma mutu moko te atikala kolobana koya kointoxiqué galo opime na Mams. Ya mais tout le monde a guerre amida na Zuma awa tango yindaka awa bato musu bakoma oloba ba se désabonner na bango na chaîne ya Zuma. Te muta PC conseil wana te ko olongo azate. OK. Parce que Zuma yemo no danda zabonga linga Mams te. Oh ya tika. Mais Zuma linga Mams te. Abakouk de tika boya. Parmi bato linga shit. Ya Mams ici la bisal. Zuma za na kati. Partout les gâtés s'il vous plaît. Non, pourquoi le bibongo? Mais moi kasi. Tango na lobaka bazobozi. Chef a bazobozi. Eza Zuma. Muta ina Mams. Muta salaka. Au moins c'est le SB Bambana. Eza Zuma. C'est là. SB Bamba. SB exacto SB Bamba. SB Koufa. Sili émission Ezamabe, ya tobandaki émission na biso bientôt mo bébé sango kabo SB Koufa. SB comment le maman yemu. Ya. Muto lingo mema mutu na hôpital wana zati biso toke na hôpital ngaliema. Ya nanga SB Koufa et Bambana. Donc batu basala ba koisa SB. Soki lelo même sazo fongola ba 3-4 chaînes. Eza pona bazuma lelo. Maman nanga nzambe na émission na beba. Oui, boye. Faut baku ba comprendre que. Nako na kama le baku ti yo ba soutenir. Baku musu ti yo ba soutenir Zuma. Soki lelo bato muto yo bato faut ba soutenir te za Zuma. Ba soutenir na ba soutenir penda. Eza ne Zuma. Bon dire ngo makati we pona Zuma tonga sila. Zuma tonga Mams. Pardon, Kolbelu Kwanete. Zuma tonga Mams. Kolbelu pardon. Bomba Kolba Ngote. Abotonga pas. Zuma linga Mams te. Naka mwati leo baba ko musu balanda ka fo baba. Ngalo baba c'est des abonnés na chaîne alinga Mams te. Atonga kina nini? Oui, bate belé. Amemaka kombo ya Mams na ndenge mabe e pa bate belé. Non, ça me la ko nzamba sunga po audio na febima. Oui, et ça? Non, ma bé. Et ça? Il y a une émission qui dit que bébé sango mobali. Zuma ya Mams te. Bodi on va kasi pour nini ndeko na ngai. Ba audio eza yobima. Ba audio pena ezali? Bah oui. Oh Zuma zotonga Mams. Oh Zuma pena zotonga Mams na ndenge ya mabe. Ya lobi ba famille bota bande ko sala. Zuma pe eza audio Zuma pena lo ba pena ki été. Ye pas za mabeti. Il a un côté la raïa, ça rapide ma baie. Il y a Kabarate. A Kabarate, répété. Tu le barras pour l'intérêt de la chaîne à Bissot. Maman. Il y a un tour pour l'intérêt de la chaîne à Bissot. Il y a Kabarate, il y a un melon au thé. Bon, on a banga, on a ta Kabarate. Bon, on est Kobima. Et Kobima. Non. Les autres Mikebi. On a Kamarati, les lobes, Bakou, comme je suis soutenir Zuma. Azam doit soutenir. Il y a un mobali. Bon, dis-moi, makasi, pourquoi il y a les lots. Batu babanda. Kosala qui est film Mams. Et continue à 10h. Il y a cette émission à 10h. Mouta pesa lire wana nyonso pour bien souba eza Zuma. Il y a un mobali ndeko na ngai. Il y a pourquoi vous avez mauvais campagne moi ndenge. Soki les lots Mams ça comprendre raté que Zuma. Aza parmi Batoyo, Bazo Mimarachit. Même ça, au moins, même ça, on a 0. Parce que les gens ne pas communiquer dans 4. C'est comme Bazou, on va coûter combien? Bazou va coûter combien pour les locaux dans 4? Bazouma, va coûter 19. Va coûter 19? Azala, on a 19. On a 19. Les locaux 4, musique bouillée, shit, les locaux 4. Tanengi babambi. Est-ce que Exode Mikebi, autant la deuxième chaîne n'est qu'elle? Ils sont qui ont bien. Les Abakou. Ils sont qui bien. Et qui n'engagent ni de konanga mobile, le banan lui kamba. Oui, deuxième chaîne, na. Sur le talent, là, c'est maintenant que promotion est zatée.
donc bazuma baso disait ba communicateur bosa la promotion te ya nanga mobali ya au bordir makasi mais pourquoi donc bosa la promotion te yango moni zo koisa sous deuxième chaîne tout ça ou ka deuxième chaîne na pe bamba de pene ko ya makasi ya ilo ba film comme la première chaîne comme songi kokota so koti premier épisode même si pour mon appelle ba nona jamais zela ngana otala nga elo kwani ki pare awana autre basiki tozaka na wifi totala tenga festa pena autre basiki faut nous reprendre au moins les ans kota premier épisode yango na koti muso ko mon appelle ba dona ba nona ba nini blo mo boy impact inavouable et il a été tout le bâti s'il vous plaît au moins de tolobaka boye eza poto la msaba baku ya te tolobaka baku baza kolala pardon omoni ngasi bana la famille bota oso ko prendre c'est bana famille bota bala muka batimba au combien au 4e épisode 3e épisode ya tokei ya nanga tolobaka te za la bien batu fo bayeba babaku fo bayeba babaku ngala ko pena babaku te impact inavouable saison 2 épisode 3 34 cas un jour déjà toqué 2 jours tu bête la babaku conscient na pas la famille bota mabu ya ba 34 cas bazaka fort ya na ngai ozomona bango ba ya parce que fanatique musala na yo ndetse oza fanatique ya mutu asalaka musala ya théâtre soutien na yo eza yokende kotala théâtre c'est ça so yo yete c'est que tout baku bazana mora 32 000 kaka ekasi ubatala mais na bela kuna 170 30 000 ya na ozomona yo sama bete bo baza do toloba ba na famille bota baza plus de 162 000 et ça la plus attends donc commission on dit t'es dans la plus plus de 162 000 fans plus de 100 donc ba la famille bota baza plus de 162 000 fans au batala artiste na bango pour plus seulement comme bango avec 400 000 siko SBS na ndeni 32 000 fans et car makasi wala to doubler ngo to for 4 est-ce que na chewa te yote mais atakuta wa zo sama bit basali po eko mabon isa bazuma mama parce que yo ba ke bato ba longo ba ke longo la yo et pas et ba longo na ngata et ba longo pa mams nini yo kutu ndemu to sa moto parler de oyina mams makasi suma lingaka mams si la te baba kufa comprendre ngo lelo ke alingaka yete mama na seme ma bordir boyini nga mobali ya na ngai mais ba tu faut comprendre ngo nana yo kabola yo po koto ba da Belgique andi aboya yo oya na ngamu na biso po ba secteur ba bêtise kuna ba boya yo po kuna ba lingana ba bêtise te yo ba boya yo da famille bota boya po na ba bêtise pour na ba bêtise pour na ba ya pa na bino ba biso tema to ndima ba bêtise yango yanga mopandi na biso bino ni ba bêtise to ndima ba bêtise to ndima na ba bêtise to sangsa ba zo bo zo to cha ba wana ndima ba bêtise voilà merci beaucoup Zuma na même fille l'idée wana alobi makambu ya na biso Mobutu Irsil Pechanga que je salue en passant alobi tanguye ba Gomez abanaki ko finga abanaki ko démarrer ya na biso moi si là abi ya zwata na ya obenga te abenga ye na téléphone agangela ya loba comment fait-il na so promotion mais yuzo finga ya na aussi là abi amoni ayoki na téléphone mutu mo zo chichoter mutu si chichoter nani ezalaki nani yana biso Mobutu Irsil Pechanga abina Gomez pesanga Irsil Pechanga be abita na zite wana Zuma ndezo babo AFC Gomez pesanga Irsil Pechanga pesanga Irsil Pechanga bia gangeli Irsil Pechanga la bisi comment veut dire rotika Gomez afinga na ndeko na yo sila Zuma agangeli Irsil Pechanga na téléphone
oyebi Zuma soki aza ndoki te ye moto aza mokonzi ya bandoki te aza assistant ya privé ya ye tana babi ndoki eza ya bandoki wana ye moko les vrais diables assistant privé na ye c'est Zuma ya pona lobi bongo Zuma gangela X Péchan eza za makasi wana ogangela X Péchan Mobutu agangela te ya na ngai yim talobi na TV pena boya bim ta gangela X Péchan po X Péchan aza boy niveau Zuma eza bassesse ya basi ya musenzi agangela X Péchan mamumi Zuma loba wana eza lokuta Zuma na aza na est-ce que fara pena bakuta tala papa kulutu apaka tambango te yim talobi kutu wana eza raje muke na abanga kolanda ye bongo te kolanda mutu wana te kolanda nzoto wana tabanga na ye kolanda ye bongo te abi baza na lokuta moko mwana mobali oyo te obeyebisi Gomez bien ke pesa ngai Sil Péchanga wana na audio appel audio kasi wana biso te omoni eloko esalama na audio biso tomona yango te biso tomona yango esalama na nini na vie kasi te audio ezalaka yango mimi lokutadi aya bapreuve aza na ya gangela abi isi aloba mpe abeta yanga mambo wana nayebi nanga te ezalaki nango ndenge na te monsieur nayebi kolanga autre parce que oza ndoki oza ndoki yo pena oza ndoki pena naki ya munene nzambe te ezaka na ka oyo pena ndoki naka majuscule ndoki pena ya lingala pena ndoki oyo pena ndoki na ka na i wana ya minene pena ya minisite ya majuscule aza ndoki tala niveau lokuta ya mwana mobali yango omoni lokuta wana bamemi yango meme entre bango na bango lokuta eza kotonga na bango bazaka nango bon balingana makasi balingana wapi balingana makasi balinganaka te bandoki balinganaka te balianaka entre bango na bango ya tika boye parce que bango nyonso tomona bantu tala lokuta monene azomemaka yebiso izu motelemi ici mpe na telefone ata kutu bosala yango te na telefone alo isi nagangeli isi yo Zuma yosala makasi ogangela isi soki kutu bana na bino lokoba mishu okogangela ete bongo isi Mobutu isi peshanga Mobutu yo gangela isi soki kutu bana bango babombola bango aza incapable ogangela bango wana baleki na ye baleki nani wana baleki na ye bakonzi na ye to baleki na ye bakonzi na ye baleki na ye babombo babombo baza bakonzi na ye ya Zuma oui nzambe Zuma arespectaka kutu plus ke babombo ke Max ya koloba boye te kopanza famille ya bato kutu apesaka respect na général ya mafinga ke Mams nini yango boye obodira makasi boye likambo yango nini ndeko na nga mobali ye apréféra kutu ke ayokela général ya bambwakela ke ayokela Mams ya chéri nzambe donc ayoka ne général bambwakela ke Mams ozomona donc bato ko bazuma baza bandoki azo confirmer biso peke na gangela yo kogangela X Péchan ya solo wana ayokela général ya bambwakela ke Mams ya na ngai ozo comprendre obéir ma ordre ya général ke Mams or que yi aya wana pour lobela Mams pour nous la promotion il va filmer Mams mais est-ce que ça la rango ça la rango ça la rango te ça la promotion Mams va filmer Mams ngi tala mati le lobby wa beta ba tranquille gen vie wana baka eza busoba ozomona donc Zuma na de ba alo bateke bato basala ke ba benda ya longola SB akabwa na Mams te ye moko déjà dans moto déjà lingana Mams te asala parce que yo aussi koyaka ko finga madame Belvi eza publicité mo madame Belvi ça là oui OK donc alinga madame Belvi kana sala ni publicité madame Belvi donc alinga na madame Belvi quoi ça la publicité on a quoi atikaka mpandi na bango kuneza nango eza nango ka ça c'est parti pour les autres tout ba vérité oui que lelo bakabola ni lelo bakabola
basala pena bo division pena bo bango côté mpanzi ngo sala division mpanzi bazaka mi kala mams te ah ya bango ba kuku baza mpanzi mi kala mams te mams Michou na général bamboa ya cadre ozomona ba kuku ba cadre bakaboli e koma bongo kuna biteni na biteni bango nyonso bamenga ba kuku bango nyonso bamenga ba kuku biteni na biteni côté mosusu bato mams côté mosusu bato ya Michou côté mosusu bato Naomi côté mosusu bato général ya bamboakela bamafinga bamboakela bamboakela ya na ngai boye mabe oh mais yemo ba lobi yango yemo ba lobi côté ba nani ba communicateur ou bien ba communicateur ya mams ba kabona deka ya obi deka bi côté mosusu ba soutenir Michou côté mosusu ba soutenir Naomi te baza 4 parties ya yemo ba lobi de obi 4 ndingo na ngo mobali na lopele mutu libu na lopele quoi te bango su ba komana la tête pour les genoux pieds ozomona bakabola bongo baza bongo nebite bana mams bana Michou bana nani Naomi général bamboakela 4 ya mbobali uzusa ninga baninga no mabebo eponi baba ku baze belebe baze bakuku baza tango bino boza diviser bongo est-ce que ngama baninga oyo mo kachabo est-ce que ngama baza diviser bango bazalaka pour promouvoir Moussala et Madame Bellevie. Bon Madame Bellevie est hypocrite. Bon bango ti lelo ma finga et comment ebele pas. Hypocrisie oyo babengele Madame Bellevie kandi ezaka par rapport ya nini. Ezaka par rapport ya nini. Na muto lobi ke ba maîtriser ba fanatique. Na muto zo maîtriser ba fanatique na za hypocrite na ate ba mbale. Ya zo maîtriser ba fanatique aussi. Ben oui. Nandenge nini ya Madame Bellevie ministre. Oh mais mutu to ba la na bona bofinga. Ali bofinga ba collègue na été. Ba pe ba tikipé. Oh mais oui. Oui, voilà benza mais. Soko to yoki taza proche no bengani kuna obengana. Ya solo na. Ali ni na été. Abeng Madame Bellevie bengana pe ba misusu pona. Oh ba sa ba proche ne pe ate na li to faire ba collègue na ngatekeza mpanzi. Ozomona. So na mutu alobi ba fingi mais boza na maîtriser o maîtriser bon maîtriser ba fanatique. Ba fingi na ko fanatique o maîtriser la fanatique ozomona mais ozomona o maîtriser. Et puis ata fanatique o ozomona te Madame Bellevie kana ba tout ça là alo ba kango pe na ba live. Mais tout le monde fallait pour parler ka ba tous les warriors boti ko finga ku petit na mondibs. Tiko finga ba fanatique ba yokaye. Ozomona. Fanatique ba maîtriser ba fanatique. So yebisanga na mutu azoko maîtriser fanatique te na mutu a maîtriser fanatique. Nana za hypocrite. Alobi lelo boye soki ba mafinga et ya ebele na théâtre ils a pour na Bellevie nemta sala ki ba mafinga koma ebele na théâtre te mutu a comme ici parce que on ni lelo ce que on dit Bellevie bino kutu bo créer ba base militaire au base A base B base C bino bo créer pour nanani mais pour finir Madame Bellevie ya na mona famille communicateur mo ta famille bo ta finga papier lombe ba bimisela ngai ba bimisela ngai ngapena panza ina take azate ya nanga mobali parce que les lobby no bolo ba batuke ote bango mutu babimisa bato créer ba créer ya finga parce que mutu a créé ma finga c'est lui aza numéro 1 politique ben polignoso parce que comment numéro 1 ben polignoso soko ko manquer ko ba légende était mais yo zana mwana mukie ya ben poli ozo finga bato ba leka liboso to mona bato nyoso bakota na miniature ba pe ba kota miniature ba papa masumu bango tout ba kota miniature sko bango tout ka bino mbo finga bango mais oui ozo mona ba biso ba finga bango ya so pour moi bato yo zo ke Madame Bellevie kanyem da kaiba mafinga bon na ngamu na ye ba finga ba légende wana ti ba respecter bango parce que bato bango ba vécu oui bango ba sala nzela pour ba sala nzela ba respecter bango parce que bino muto ya bimina makolo ya mama bimina makolo na yo finga ye na bino na bango te ba bino bo mabe bino boza mabe pour ko tika ndeko na yo ko tika papa mutakala bo idente siko biso ka de bazobozi ya uzo ndimango ke bino baba ku boza ba ka bazobozi biso mais ka ya bazobozi ne ba mone baza atama be batama finga ba memi mafinga
Ah, bino bokabona suna tombo za bino bokabona suna deka côté ba conscient na ba inconscient. Ah, c'est ça, on faire comprendre ngaye. OK, bien oui. Ça bena bongo. Domo koma na biso na suka. Bango bino mutu bo mema mafinga. Parce que so lelo bato mo déborder pe bato moi mais repe ka musanga. Pour ça te pe utapena mwana vraiment. Salité pena mwana yo. Ako no va ba zu caméra na pena tema no finga pena papa oyo. Toi, nous faisons un mouton. Tout à l'heure, on a dit que nous avons un bengue ici. Yo. Est-ce que nous avons un baby? Baby, ouais. Aïe, aïe, aïe. Non, théâtre, non. Ah, théâtre, nous avons un salaire succès. Nous avons un baby. Eh, oh, yo. Ah. Bon, tu dis, bon, j'ai un exact. Nous avons un théâtre. Nous avons un théâtre. Parce qu'on va parvenir, il y a kaka boy. Il y a kaka. Tout le monde est kaka bini kaka boy. Porte fungom ba. Il faut même kaya koti. Ba fungoli porte mati présent et puis un kota. Ba ou ba weli ça peut you ba weli si on peut pas ba tabasambi ba zuma. Ya. Ba tu ba yaki cheza nzira makoni. Ya nga mobali nini bordi makasi boye likambu nini. Ah, voilà, merci beaucoup. Tout comme une émission na suka, abaku conscient lelo boye, tout betara moi les solo mukie répondre bato parce que nazo mona nungu ezo kende, balobi ke ba suspendre ya Gabi. Est-ce que ba suspendre ya Gabi pour na makambo belé outi ko sala ou bien til si cause en information mon côté par rapport il y a suspension ya Gabi. Ya Gabi a suspendu par c'est ça ou pas? Suspension c'est ça que c'est ça côté c'est ça par rapport il y a makamone ou tu le validé sur babilo moi bongo alors ba ki pembe na moi na moni ebi vidéo na sala ki babi il paraît que ya Gabi a suspendu na c'est ça. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux pour ya Gabi ou tout ça la vidéo moko boye ou tu le cas normalement si ba suspendre ya Gabi c'est bien. Ya Gabi ça mo faut pas suspendre écoute les lotés depuis kala. Ya. Au moins il est bien au babo sala. Oh c'est ça qui nous sala biso se trouver ta mabongo so ba suspendre ya Gabi. Ya. Parce que aza moto yo, aza mokolo amemi bon soto. Nzambe na ngaye. Buta mema bêtise. Même selon moi on va raison na bato mususu ba yeba ke ba bane be yeba ke soto ni ka bana nzela. Est-ce que bi moto théâtre mo ka tourner film bato ba biso ya Gabi. Oh, que bah tu vas t'être venu à filmer. Té, film mususu. Film ni. Il y a XX. Ouais, ma bé. Oui, pourquoi? Pourquoi? Il y a mon baby ça dans la réputation dans ma cambo ya ko na biso boy. Ah. Mais oui. Il y a Gabi on t'a côté là autour de maman là moi il y a madame Belvia ou ayou ou des mariés. Est-ce que ça va té? Pourquoi té soki pour ta sali ma bé a sali ma bé? Soki muto asali mabe asali mabe Gabi asala mabe belé alba ba bêtise belé c'est à déconner belé ya Gabi alo bailo mambo normalement makolobo tie makolobo na kati alba ba bêtise trop oso comprendre non faut c'est ça qui suspendre so il faut pour nga kutu faut ba bete binata 2 ans les relater na sala à théâtre été au moins so asali ngo bongo et pas Gabi et puis ça va tout pe asima pe conseil tena tika na sala te pour mbo beta nga oui baba na ko beta ba communiquer baba na ko beta na bato ba sala théâtre baba na ko frapper bango na place que tu maîtrisable il faut pas frapper non ne penane so penane za le kuta na place à maîtriser il faut frapper que tu ne ya Gabi ouais on est bon on est Gabi faut pas frapper. Voilà, merci beaucoup. On est à la fin de notre étrange d'aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup. Nabaïnio Sobazui, tant vraiment, il y a Kolanda Bisso. Nous sommes à la fin. Tous les qui n'ont pas conscient, Abakouk. Tout comme une émission de Souka, Batouba retenir ni bon passage na yo na haute basket. En tout cas, Batouba retenir que au moni faut que ça confiance dans mon salaire. Nous avons peu sans confiance dans mon salaire. Et nous avons pas besoin, et nous avons pas discrétion, pas bêtise tout. Donc on peut ça confiance
bisika o musala ezali yango moni lelo na yo comprendre pourquoi bato ba préférer na madame Belleville. OK. Kuna ne travail ndeza. Ah, c'est ça. Ba comprendre que te kuna ne musala pe na ndeza nde kuna. Bo pesa pe confiance ka pa pesa musala ezali. Film ainsi ezo banda mon église bo ke ne ko tala yango. C'est ça normalement. Parce que là ça na kondima. Pour na vidéo que madame Belleville na frapper et puis conseil eza na kati. OK. OK de bo ka conseil wana. Ba film ndenge le ka boy. Soko tali film mutu nyonso. Les arrêtés, il faut la licencier pour comprendre le film. Et muto benaza muto. À comprendre le film, à bénéficier de l'eau. C'est ça. En tout cas, merci. Merci à toi la Nebiso. Merci à ma conscient. Merci à ma famille Bota. Nzamaza na bino pesi merci. Na mbote na Nanouche Matoné. Na mbote na trop pesa na mbote na mami wo. Na mbote vraiment trop. Na bato nyonso balinga biso ya Aline Maketa, Charmante Maketa, pesi na mbote na Nasi Maketa, Die Maketa, mbote na vraiment trop. Famille Matumona Mobimba, Kera Matumona, Chance Matumona, Maman la Rosia, pesi mbote Blandine Matumona, ainsi que Rigen Mounene. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre tranche aujourd'hui. Comme j'ai dit toujours, tout a commencé en beauté, fini avec joie. C'était l'œuvre de votre humble serviteur. Le petit-fils d'un bon maître, l'œuvre de Casse l'artiste. Je suis Exode Mikebi parce que toujours c'est la bino musala, tout ça qui n'a pas conscient aussi qu'on comprendre ni les autres cas dans le monde artistique et surtout les cas il y a Gabi pour comprendre ce qui a Gabi a suspendu ou pas. Et ça va nous toujours la confirmation T. Donc c'est ça. Voilà, nous sommes à la fin de notre tranche aujourd'hui. Je disais Bambote Belé et pas il y a Estamorena, la parisienne de l'X. Bambote et Belé et pas il a la maman. Elle a dit na Mikebi, ma petite sœur chérie, elle a dit na Mikebi. Bambote Belé et pas il y a Keren Ongala mon ami, Keren Ongala libanga na yo yangoana, big dédicace na yo Keren Ongala. En tout cas, Bambote et Belé et pas ya ni scientiala, Bambote Belé et pas na yo, Bambote Belé et pas famille Mobimba, famille Ongoba Mobimba vraiment, Bambote Belé et pas ya merveille Mosango, Mobaliangani ya Kevin Mangungu, MK modèle Kevin Mangungu, Bambote et Belé. Nous sommes à la fin de notre tranche aujourd'hui. Comme je dis toujours, c'était Exode Mikebi. Le cœur de l'homme n'est pas mauvais car il bat à chaque seconde pour que tu vis. Restez chez vous, qui est la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir, bye bye.